Et dites-le-moi surtout vous autres les jeunes. Vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon. Maman va tata. Bino vous allez la kilo mo vous sekanate. Pas me tiens moi le bâtiment na katana mukana mo bomoy. Non. Est-ce que Océan va faire pareil? Mais pour l'année, il va te dire qu'on dérange l'église. Il va au coca. Babate, Mokomona Poelele, et dites-le-moi surtout vous autres les jeunes. Vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon. Maman va tata. Bino vous allez la kilo mo vous sekanate. Nakanisi préparation ya wo tuzar masala. Tokozala surpris. Oh, bazo fenga, bazo tuola, bazo koloba. Bako kene na bango, mais l'église est tikala. Oh, Seigneur va préparer aider. Oh, regardez. Aujourd'hui, avec le mauvais héritage que nous avons eu, eh bien, je pense bien que ça ne nous aide pas. Bien au contraire, ça nous laisse là. Et nous nous ferons toujours dominer par les autres. Ouvrez vos yeux, les jeunes. Vous êtes ceux sur qui nous comptons. Non simplement au sein de l'église Gimbangis, mais dans toutes les nations du monde. On a besoin de vous. Vous autres, surtout en tant qu'Africains. Vous avez une mission spéciale aussi. Hein? Est-ce que Océan va préparer? Mais pour l'année, il va te dire qu'on dérange l'église. Il va au coca. Mbote na bandeko banso o ndenge bolandaka biso ezali ya bino bandeko ndenge bosili koyeba biso ndeko nanga ezali na ngambu kuna na kotikela eta ye mo pas se présenter mais ngai ezali ya bino ndeko papa Watsonga Dikazaya mingi bayebi nga na kombo ya Jado nakanisi afato kende tokoba na kopesa ndeko tant apesa moi à s'introduire apesa bino ya zali nani pamba te ba mususu peut-être bozali kotala embala liboso lelo mais tokolekaka déjà ndenge na lobi ya ngai bino ndeko Watsonga Dikazaya
bazali boye musicien na kati ya église kimbangiste mais tomekaka mpe kosalasala mwa baanalyse na makambo ebele mpe kosala barecherche ndeko pesa biso ozali nani po bandeko oyo baza kolanda yo mbala liboso bayeba apo tokokoba na biso. Matondo Papa Jado na kopesa nga liloba na kometa tamba mpe molimo santo ngai kombo na nga Papa Kiasungwa nazali nde bonko kati ya ba kimbangologue, c'est-à-dire bato oyo bako salaka ba recherche na domaine ya kimbangologie science ya Tata Simon Kimbangu. Tu travaille mingi na Papa Jado na ba émission to salaka pona ko alerter ko kebisa pe ko faire comprendre bandeko makambo mingi et na kati ya ba recherche peu na salaka mingi ba recherche na niveau ya mandombe pe ya égyptologie ko yeba bokoko na biso depuis Congo, au Congo dia Tuku et puis l'Égypte pharaonique esika to kindaki ndenge ni to panzana kina mokili mobimba ndenge ni to zongi ndenge ni Papa Simon Kimbangu azali ko kamba biso. Voilà un peu na mokuse mana ko koloba mais bomoni symbole to zana ngolelo nazape un parmi ba mandombistes, c'est-à-dire na niveau ya mandombe na Angola, première promotion ya mandombe, j'ai fait partie à première promotion ya mandombe na Angola. Donc voilà moi moké nazali na mpona ko pesa na sika wana man tondo mingi. Merci mingi na ma kambunde kwa iti koloba introduction na simba moko amemi biso na sujet na biso o eyeli biso lelo ndenga lobi azali mandombiste ndeko na kolinga ka mingi po azali tout domaine o lobi na nzembo Papa Simon Kimbangu kianganike je vous ferai des grands à tous les domaines donc yazali partout ndenge vous allez komona ba signes ezali na sima na ngai ezali actualité ozali koleka eleki mikolo tokoko kanga misu te na makambo eleki tomoni signe wana Rateleki ezalaki bobele de inauguration ya station ya Rateleki na mboka Brazzaville bato bopesama ki charge bakwa ko design bakwa ko latisa station wana moto azwaki inspiration alatisa kasi ndenge bato bakozanga kobundisa Tata Nzambe te makambo ebele lobamaki o basigne bozali komona na nsima na nga tokotela bino mpa un grand kimbangisme ekotisi franc-maçonnerie na kati makambo kili ba expert ndenge na ndenge babimi oyo balobi ke bazali ba expert ya mandombe makambo ndenge na ndenge nyango ndenge boyoki ndeko alobi azali mandomiste ye pe lelo akoyanola biso to bakopeka ko éclaircir biso na mwa makambo oyo etali makambo wana oui tata na biso Nzambe na biso esi alobaki ye azali oseya bapepaka yango te mais elakisi pete ke soki likambo ezali kolobama na bofose te bovandi kaka nia botali po bata wana tolobaka si toleki yango oyo bato mingi bakenda pe na baerreur okomona moto azoloba likambo ezali na fausseté sur le kimbangisme tellement tozalaki toujours na attitude ya kovanda tokipaka te tolobaka te moto mosusu ayekoli mpe erreur akenda yango na moto ekei me biso basinzili to banzeneneke ndeko alobaka tozali aso tomoni eloko ezali bongo te tovandisaka tosolaka ndeko olobi nini tomeka na kodéfendre ça n'engage que nous, ça n'engage pas l'église kimbangiste tozali baindépendant bano bayebi baza komeka koyokola mosala ya tata mpona kodéfendre yango ndenge bolandi titre inspiration divine ou franc-maçonnerie ou bien inspiration divine yango tokomeka kokota lelo na kasi ndeko azali pre akomema biso ye alingaka bongo donc ezali mwa masolo moko oyo tokoyoba naza excité ya koyoka po makambo ebele ezali na kati wana toignora bato ebele toignora mais peut-être lelo kofungola biso misu tokocomprendre ndeko na ngai mpona nameka komema yo tokende nani nakotuna eske na maso to elobami na l'actualité nani likambo ya mandombe bafranc-maçonnerie nini eske satana asala eloko na mokili oyo mpona lelo ekoma boye kota nanu tetali nyoko kende donc tokende bandeko bayoka Matondo Papa Jado moni nazoseka parce que moni likambo lobi eza très très important mayebiso tozoloba ça n'engage que nous. Pourquoi tolobi bongo puisque toyebi soki nakende nazongi mpe na dossier yango ndenge ezali papa sengaki bambuta basala émission te hein voilà non to répondre te to tikaka bongo to lobela on peut sous-souter ya yebi ni makambo ndenge ezosala malinga mabeza na kati wana te mais ça n'empêche pas parce que raté que za radio officielle biso tozana biso radio officielle te toza télévision officielle te toza kaka baye basindili ndenge lobi au total puisque je me rappelle en 2021 là tosali première émission ensemble sur le musée tolobaki banda lelo
eloko nyonso tokomona etengami tokoya tozongisa na nzela. Voilà. C'est ça qui promet wana. Alors mai obiso tozosala tokipe à l'encontre ya mai papa lobité. Tozoya kosala émission spéciale te mpona likambo etali makambo wana oyo toyebi na actualité lelo. Toyebi ça sujet moko un peu global mpona ko permettre bandeko ba comprendre makambo. Yango bomoni opesi titre science occulte ou révélation divine. Donc tozoloba spécialement ka makambo oyo eleki na Brazzaville te. Tozoloba à niveau général, c'est-à-dire on est parti du problème particulier au tozana molelo, to généraliser en gros pour natoloba dans le cas général puisque lobby de kambubusu se koki koye la biso pe les sous to tomber les sous dans les mêmes problématiques. Yango to ko généraliser. Alors mbuta jadona mutuna na yo, est-ce que science occulte ou révélation divine? Est-ce que Satan ça la penza likambo to ko lobake o isaïe? Voilà. Eza mutuna mo matata. Eza mutuna mo matata parce que na bandana nazongi na muke na Bible. Nazongi na Bible, to komona na Genèse, ezali carte d'identité en Nzambe. Ngana bien ka bongo, Genèse chapitre 1 ezali carte d'identité en Nzambe. Oyo yabi ko tanga Bible bien na Genèse 1, tozana carte d'identité en Nzambe, pesa identité na ye. Alobi ke mukili ezali na molili, c'est-à-dire Dieu est noir. Voilà. Alobi molimo na Nzambe ezali ko yenga likolo ya mai. L'eau, c'est la vie. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui commande la matière. Donc, mon lit, mon dème, pour faire mouvoir les matériels qui moto. Donc, ceux qui m'ont lit, nous autres, alors, dans Genèse, wana balobi na biso ke Nzambe asali mokili en 6 jours, 7e jour à peine. D'accord. Toyebi ke les jours où il y a création, ezali ndenge toyebi li yango te. Mais wana eza thème mususu. Toyoko bongisa likambo na mokolo mususu, mais tokena na mwa ba élément pour to comprendre. Les Nzamba sala ki biloko nyonso. Ba comité ki les asilisi sa tape ba diko sala. Non? Balobi Nzamba sala biloko nyonso. Botanga bien nyonso tout. Asali les asilisi 6e jour, 7e jour à peine. Mais avant paiement, bokena otala bien. Na Genèse wana balobi Nzamba zo sala Satan, toyiba kangote. Nzamba sala Satan pe kaka. Oyo tozolobaki révélation divine ou franc-maçonnerie. Nzambe mutasali mutu bino zobenga lelo Satan. Mais comment se fait-il mutu on Nzambe asali et tolobaki makambo Nzambe asali yem tasali yango, non? D'ailleurs, eloka liboso yami baleza wana ezaki Genèse chapitre 1 wana zoloba na biso que Satan sala na elote. Nzambe mutasala ka tout, Satan sala na elote. Mais rôle na ezala nini? C'est important. Rôle na ye boke ndisiko kotala na Genèse 2. Na Genèse 2 boko mona ndenga zoya ko tante ntota na Kikongo tonta ayiko tonta ayiko tante ayiko tante alimakambo Nzambe alobaki boye ya balusi yango boye alobi ba mama Eve alobaki Nzambe alobaki nini nzeto bolia te pona ni bolia te yoka mama Eve Nzambe alobaki soki tolia yango miso na biso kofungwama miso na biso ekofungwama bokanga likambo tokozonga na makamba miso na biso ekofungwama yoka Satan te eza bongo te Nzambe ayebi ke mokolo bino bokolia eloko oyo na bino na ye bokokokana abaluli maloba. Mais Nzambe déjà alobaki na bango bolia te parce que sinon likambo mabe koya. Satan lobi pe kaka la même chose mais abongisi yango en quelque sorte te. Eza teke boko sala te boko komande ti Nzambe ayeko tonta ayeko pesa falsification ayeko bongo la makambo Nzambe alobaki mais a créé na été. Je comprends création pendant Satan et salamité azuka ka on Nzambe salaki abaloli yango ndenge mususu. Donc et départ les Nzambe alobaki yango ezalaki malabu les Satan ayeko loba et comme mabe. Pour l'instant na ceux qui n'ont pas jaloux bakisali comme nakanisi na la ndenge olobi pe bandeko bazali kolanda olobi lo mo très capital wana na baba kaka Nzamba azali sungi likambo ya kobalola wana. Donc tant ozoloba pesi na mo réflexion et me minga na réflexion eloko bino batmandomiste bosala mingi pa kundungu na pelekete likambo ya kosala système ya miroir 5 soko tongo na miroir ozomona ngo D. Donc Satan en quelque sorte azala alinga ko donc abalola ka mai ya Nzambe akomisango
na marque na ye bimi lokola ya ye sino alobi bongo pwani lobi ntango nazalaki kotanga na tombe na livre oyo tokotela binango ezali un chercheur papa Christian Wabi akoma livre akenda peti na nkamba bomoni atie pyramide atie pratiquement kimbango na kati ya livre na ye aye kopesa biso ba principe ya bonene ya nzambe apesi ba valeur ebele na kati kuna ezali na page bon natangaki yango lobi na bosani page mais tokotela bino page ndenge tosalaka kuna alobi nzambe azali lokola nef mais Satan asalaka toujours opposite donc les contraires ya nzambe ekomaka 6 donc atie 9 a dessiné 6 yango moni ekopesa biso lokola signe oyo ying na yang donc nzambe azalaka toujours 9 Satan azalaka toujours le contraire na ye donc na makambo lobi yango wana okokanga mo moke donc Satan mosala na ye yango wana ya kosalaka toujours kobimisaka oyo ezali le contraire ya tata nzambe mpona kotrompe biso ndeko nga na bakisi kaka mwa moke wana soki tokende soki ozali na likambo ya kobakisa tokei mpo mamituna ezali ekoya ofongoli sujet kitoko papa Jado ndenge ofongoli esika wana omoni na mandombe eza na deux principes eza na principe ya pakundungu na principe ya pelekete bamvoala tobenga bango bongo chiffre 5 soki otali na kitalatala koma chiffre 2 alors dès soki otali mpe na kitalatala zongaka chiffre 5 tosala kaka oyo tobenga biso na mandombe basymétrie c'est-à-dire kobalula puisque mandombe euti epai ya papa Simon Kimbangu kombo na ye Kimbangu bangu di ya fika ma ya sweka ma ya tombe mutu oyo akasalaka révélation des choses cachées. Alors pour la nuit de communauté qu'on a révélation puisque omoni leur nzamba lobi likambo wana ekoki kozala otali yango na sens premier okomprendre yango ndenge mosusu mais soki okoti na kati ya profondeur okokomprendre yango mpe lisusu ndenge mosusu donc mutu aliboso abalolaka makambo ezali ye moko tata nzambe voilà esika foto banana na esika wana nazwa élément oyo napesa yango précision puisque lelo tokokende na bapreuve livre oyo ekomamaki epai papa Adrien Fwakasumbu élément na kotanga awa lelo tokobimisa deuxième émission tosalaki na papa Jado sur Kulumbimbi tokofongola pe susu dossier na malamu ezalaki lisolo papa wabela diolere azwi mandombe l'écriture négo-africaine baprésentaki des chiffres 5 na 2 mais yoka likama eza na kati wana na page 207 bato baza na livre ya les principes à l'origine de l'écriture mandombe et ses implications et ses significations epai ya papa Adrien Fwakasumbu na page 207 bakomi boye. Il est né en réalité de l'inspiration de Kimbangu. Donc on parle ici de Kimbangula. De Kimbangula. Il a art Kimbangu, art Yamandombe. Il est né en réalité de l'inspiration de Kimbangu lui-même. Lors d'un rêve, Kimbangu dira à Wabeladio, ceci. Yoka ma papa si moi papa Wabeladio. Albine boy. Ye voit Kyokyo Bakidi. Siwa bangu muna luame lutambi. Donc traduire après, ils en a qui Congo. Na bandeli ye voit Kyokyo bakidi siwa bangu muna luame lutambi. Bonso usolele. Ce qui se traduit par avec tout ce que tu possèdes, si tu trouves mon empreinte de mon pied, si tu trouves l'empreinte de mon pied, tu me découvriras. Donc, na kikongo batombiango bangumuna, ko balula, ko traduire, ko révéler, ko découvrir. Voilà. Nzamba so papa wabela dieu. Soko lingo ye banga malamu, makambo na pesio, faut o traduire ango, faut bangumuna ngo, faut balula yango. Mutalibosa balula keza nzambe. Je pense que voilà. C'est Sikoyo, Satan azalaki parmi les anges chéris à Nzambe. Donc, moi, nanaye penza ya botosi malamu généraux ya ba armée na ye. Ale Nzamba ko pesa ye makambo. À partir ya principe et méthode, ni ya kei ko bangu muna, et pas ya peuple. Et pas ya bana Nzambe, pas ya ba angelu. Et si ka yari ko yeba ko bangu muna ezanini.
Et à continuer comme ça, là, même les babouas qui est. Voilà. Parce que na kati yote ndingo lobi na kambwana na bakisika bamanda muna papa Jean Bindama na forum na lui bien que satan atang babwaka kay na ba faculté de nyos. Balongole Nzamba longola ka elote akitaka na ba faculté na nyos. Donc na ndingo lobi kambako bangula satan azaki na ba connaissance wana nyos pe enfant chéri ya Nzambe avant de découvrir l'existence ya collège na molimo centre azalaka enfant chéri ya Nzambe. Donc ayebaka pe moi ba secret belé ya tata Nzambe ko banonde. Voilà. Donc, Moussala, il y a Kobango Mouna. C'est quoi, il y a comment ça par excès et par mauvaise foi. Voilà. Kobango Mouna, en principe, Kobango Mouna, c'est malam. C'est quoi, la ligne expliquée là au moins est très important. Kobango Mouna, hein, qu'on traduire, qu'on donner sens au principe, et ça, on l'a malam. Mais je dépendre objectif ni nos autres salaires. Voilà. À partir de objectif, il y a un monde comme Ramalam, Tomabi. Mais en principe, au bango mouna, c'est un principe divin. Tout le monde a une écriture, papa Simon qui m'a bandé les sikana parce que c'est la capitale, ma kambo to balelo. Papa Simon na bandé les sikawana. Page 207. Papa Simon qui bango azo papa wa Beladio, pai. Yem tazwa l'écriture mandombe négro africaine. Albine, yewa kyokyo bakidi si wa bango mouna loame lutambi. Loame yanga lutambi donc mon pied. Na bandé les sikana sur en français avec tout ce que tu possèdes, c'est-à-dire les 5 et les 2, pas qu'on appelle les kété. Si tu trouves l'empreinte de mon pied, si wa bangumuna loame lutambi, tu me découvriras. Donc ceux qui au comprendre ce que les nanga, au comprendre nga, au yeba ko bangumuna, ko traduire, ko découvrir nga, au yebanga. Avant tout allez kokende le bien au monde so la non na bokende nyos na ce que de découvrir c'est que to biko bango là tu ko découvrir tu ko yeba Nzambe yango alingi to koma na point wana donc na lumbango soki totali bobeleo na ko tuna soki na kati yote na ko tuna soko ba signe wana ndenge bato musu bazali ko interpréter bazali na raison ou bien bazali na faute na mabe pamba te soko tali ba signe na to ko mona ka biso na église Kimbangisa il y a des symboles na mama puta oya mama mwilu be oui ba symbole ko ba puta mama ko ba tu ko qualifier de na ba signe informationnaire oui alors papa j'adore bona na fond la dossier wana ndenge au côté dossier yango nazo na me mo bandi denga naki ozoyeba yo moni nini yo po moni nini to sololi mais conclusion na biso nini eloko mabe eza nango wana te ezo de répandre mutu oyo ko décoder oyo azo ko bango muna sans nini na pesi na likambo azo ko bango muna voilà ikoyo mutu na Nzambe na isiko ozo kompeteza isika tozokende mutu na Nzambe siko soki Nzambe na yo azali mutu moko kipungunia batu oyo ya kimiala yozo mona kaka nyonso kaka 6 oh 9 pesa wana yozo mona 9 te parce que Nzambe na yo kaka 6 voilà mais mutu mususu oyo Nzambe na ye 9 azo mona na ye 9 mais yozo mona 9 tozo mona 6 parce que bangu muna ozo ko bangu muna na ndenge na yo opesi yango sens mususu okei de gauche okei de olongwe okei na makambo tozo le basuti papa Jado nazali awa na livre vert lelo to kokene pinza na ba maloba livre vert oyo tunyo so peut-être azanango soko zanango te pas tout o kete ko tanga makambo to koloba yango biso tozali nango l'histoire de Kimbangisme voilà tout tanga élément oyo ezali na page numéro 8 eza na introduction bo pesa ngata eza mo mulai na tanga ngo penza tanga na to kotsela ngo pe na kanga pe yanga yango na zo tanga même peut-être tozali kokende page numéro 8 oui ba komi boye na page numéro 8 na l'histoire du Kimbangisme papa dienge na kuntima akomi boye et Kimbangisme a depuis son origine suscité l'intérêt littéraire considérable un intérêt littéraire considérable aussi bien de la part des théologiens que du côté des sociologues et des historiens. Cependant, l'abondante littérature publiée à ce jour s'est révélée en général contre-productive. On continue. Cela ne résulte pas uniquement du fait qu'elle est à quelques exceptions près l'œuvre des outsiders.
Donc bato bazoko loba makambo oyo ke oyo ezana mo 6 bazaba outsider papa yangena combien ngwa parce que c'est contre-productif par rapport à la littérature oyo tozana ngo. Donc bon nombre n'ont pas fait mystère de l'hostilité qu'elle leur a inspiré. Voilà. Le billet a surtout son origine dans les conditions de persécution dans lesquelles le kimbanguisme a évolué pratiquement jusqu'à la fin de l'ère coloniale. Cette situation n'a pas permis, et beaucoup de bien si kawana, na bandela bien, parce que l'on a tout yezawana, papa d'yangen na lobby. Cette situation n'a pas permis aux chercheurs de bonne volonté, s'il en fut. Dans carrément parenthèse, il y a 3 semaines, nous avons un mariage dans Saint-Ouen. Nous avons Pakis, pour aborder ce sujet. Que Mbouta, tale loko waneza mutouya. Mais tout ça n'est pas bien tout comprendre le papa d'Yengenda, azokuma, aluzoloba awa, na bandele bien. Cette situation n'a pas permis aux chercheurs de bonne volonté, s'il en fut, d'effectuer leurs recherches dans les conditions qui permettraient une analyse scientifique, donc impartiale, des faits. Nasukiwana. O bolimbo continue, bo continue, mais et là, on ne va pas dire nazoloba. Alors, depuis l'église qui mangue, c'est comme église. Bato mukilien, baye, bakomi makambu. Donc, littérature, c'est-à-dire, ouvrage, ouvrage, qui mangue, mais taotala et komi meka. Mais le problème est que ma communion soit contre-productive dans ma Italie tata simukimba. Puisque batu bakomi ango bazali ki ba outsider, c'est-à-dire bazali ki na objectif na bango. Mais voilà. Ça je peux pas simukimba bazali ki boye, bango ba zongi si ango boye, batenga misi ango. Alors likambo ne sali ke ba chercher la bonne foi, c'est-à-dire oh ba ba sala musala na vérité, hein, na toute impartialité scientifique, c'est-à-dire azoko tala kaka ba fait. S'il en fut, Papa Jadot, c'est très capital. Cette situation n'a pas permis aux chercheurs de bonne volonté, s'il en fut, d'effectuer leurs recherches dans des conditions qui permettraient une analyse scientifique, donc impartiale des faits. Papa Diangue n'a pas regretté. Alors, tous les scientifiques, Oyo, passent à la recherche avec déontologie scientifique, c'est-à-dire je ne prends pas parti, j'analyse uniquement les faits scientifiques. Yango le kambutoza na ngolele. Batu mususu balobi baza ba expert. Bango basala pina mandombe na papa wa Beladio. Donc bango ba se permettre ba analyser loko na balobi ata pa kundungu ba moni yango te. Pour te osa polémique te. Surtout ya osa polémique na weko dévoiler bino na banguli bino mutu wana zanani. Tu recota comme na téléphone baké kolobi bien papa ça lobaki ya zali océan donc no lobaki ndenge lobaki ne bandeli oito yé pour na kolobela en généralité donc la kanisi to koloba peut-être to comme ne sika wana ba o to monique soki mutazali ko tala likambo na bonne bonté azali ko sala nzambe nini oyo azali ko sala romona ne ya kote pamba te daye sika na linga to kenande na biso na yebi ki tozali na ko se place moko boye ayebi place zone na to koma na likambo de tuneki ne bandela est-ce que Satan sala le rotonité na peut sur le roba zali to zinda mbala mo kuna pour battu ba comprendre il pas comprendre ba symbole pele zali c'est le kimbangisme na liko défenser masolo na yote atome d'été entre parenthèses to na bossa na mingi quoi comment livre science et religion qui a raison donc tiens moi faut bosomba botanga mais toujours na saison na biso est-ce que le corps baxali avant to kende pena esika wana pour ba kilikambo lisu me bandel misu na pena bofungwama pour nyoso ezali lié na sujet na biso na éviter le corps baxali avant to continuer papa Jadot en tout cas pour na to gagner temps et sachant que papa nenga le bagi déjà to le bilan sous mingité ndenge biso peut ça la généralité na quand tu te compte dans l'analyse il y a photo té mais na obasanga deux éléments on a la monnaie qui est très important pour permettre compréhension ya bato ceux qui botali dessin on a bien beaucoup monde que azande dina drapeau ndenge toujours mona on a sima kuna drapeau nezala na eloko mo besali bo
Alors, Papa Jado, na bomisi yango à teme, na biki ozana ngona téléphone, ou tchango na insert. Voilà. Mais token kamba, tokomi na ma sima, ba fliti sele ba bomisa ki ma sima, ba tie eloko moko o to bengaka pancarte. Ba tie pancarte, na pancarte on ba tie o bénite. Na moi likolo, ba tie ba vague. Ba vague, oui. Na yebi mona senyango wa. Voilà, et c'est la même chose que découvrir na sima ya photo wana ou Papa Jado tie wana o antenne. Mais tout expliquer na no elinga roloba nini ba vague wana. Voilà. On a toqué dans le monde d'Égypte pharaonique. Et pas bakoko d'Égypte. Tokomi siko esika wana toke. Tokomi esika ngo, tozoke malem. Et bakoko na biso en Égypte parce que na fona avant na kota na fona parenthèse. Puisque connaissance na biso Égypte ezaka au Bible lobi na biso. Yango sala ke lelo sur lobi ka Égypte mutuno sa lobi magie, franc-maçonnerie, kindoki, boyena boye. Or c'est faux. Avant makamona tout bango mona mususu ezalaki wana oyo balobera na bino te. Mais wana siko pour comprendre ngo, faut tika na Bible de côté parce que Bible a une falsification munene. Mukolo mususu la Bible na falsification ngo. Parce que ko bango na mususu pe na Bible pe za ba bango nango mabe. Kimbongo kiangani moko kisi wabilaka kwete tosepela Simo kimbongo kiangani moko kisi wabilaka kwete tosepela Simo kimbongo kiangani moko kisi wabilaka kwete tosepela Kimbangu kiangani moko kisi wabilaka kwete tosepela Kimbangu kiangani moko kisi wabilaka kwete tosepela Kimbangu kiangani moko kisi wabilaka kwete tosepela Bolimbis na moi yaki mo babiloko technique esalaki biso mais ndeko osukaki place ya ko bangumuna na Bible bangumuna na mai na pesa ba fitiste basalaki batiaki symbole ya mai wana to continue na biso tout à fait donc bandeko na biso ba fitiste basali exemple wana nazo lukango en même temps comme ça nazo projecter yango puisque ezanango na ba image bon na moni yango te c'est pas grave Papa Jado ko tshela biso on a c'est la biso ngo ngape na zali nango na moni ki photo ntango tutinda ki ba blog voilà au mona bandeko na biso ba flûtiste ba tche mai wana ba tche nun ça veut dire nun ya ona bandako lo ba kubango na mususu na Bible ba bango nango malamu te alors ba koko na biso na Égypte pharaonique leur bazali ko comprendre nini nzamba a misala c'est-à-dire la primauté de Dieu avant nzamba akoma nzamba azalaki nani ba comprendre que nzambe auti na mai de l'eau primordiale et mai wana sika nzambe auti ba bengi yango nun yango sikoyo l'air ba komi nun eza n wana esalaka ndeti m boy yango bomona ka symbole ya mai même soki bozo tambola na ba voiture so bokomi vers barrage isika pont ezali ba tiaka symbole moko penza ezalaka ya nini ba bengaka nini ba panneau de signalisation. Voilà. Le code de la route, bachaka pont pour spécifier mai et zalaka pe boye. Yango kaka bandeko bachina na photo wana na sima. Ça c'est le premier élément. Mais où t'es pas ya nous donc nzambe o to tangi na Bible ki na ebandeli l'esprit de Dieu mouvait au-dessous des eaux. Ba o wana o ba komi na Bible des eaux yango to bengi na égyptologie le nun et ba symbolisant par les signaux ya o bénit ni to monya mpela nkamba. Très bien. Olobi suka telemaka wana lobi likamoko ya ba au primordial
nazongisi bato makanisi na ba forum ya papa IEFA. Papa Diange nazali ko expliquer une des raisons Satana ewa bwaka kaya na mukili azalaka na nvi bapesa ye esika abandaka kolula océan moko boye. Papa Diange na ezali na kotiela bino paragraphe wana aloba ezali océan primordial mais existaka te na mukili na biso oyo. Continue na yo nangeka na bakisa mona likambo lobi po tom so nzamba mi ba Egyptien na tango ba comprendre ki likambo na ndenge nini ngana confirmer ngo na tina nini. Papa Diange na sala mention na yango ya océan primordial ezali océan ezali na mukili oyo te. Continue na yo. Tout à fait. Donc eza na mukili moko o tozubenga ka métaphysique, c'est-à-dire à la fois eza na mukili na biso à la fois eza na mukili na biso te. Pono mona ngo foza na misu yango tozozonga na likambo ya misu. Poza na misu oyo ko permettre yo au mona likambo wana. Alors nazo partager bino tout de suite 2 secondes nazo partager bino nuna na tiango awana na sala partage d'écran comme ça tout le monde a nous nango azala ndenge nini. Bopesanga 2 secondes puisque ndenge tozoloba makambu ozala malamu pe to laksaka bino likambo ni tozokoloba. Le tolobi nun tolobi ezalaka pe na ba mai ezalaka pe na ba cours d'eau au primordial. La kanisi nende ko même temps ngazali ko luka image wana soit comme ça hôtel biso ngo ezali ba symbole belé to ya ko comprendre ngo na ba mission ko lana ndenga lobi ne bandelo wana ke alobi likamba kulumbimbi ezali tant to sala ba signe ba le makambo ba le cas divin pour comprendre ba symbole belé o lelo même temps ba mvola bazalaki bazali ko sala ngo bato mingi to comprendre ati yango mona zolo ba toujours na ndeko est-ce que moni le kimbangisme loko tata simo ki mokenga nani ngazongisa biso ne loko moko oyo olobi ya kalolobi ya sika ezali na makambo oyo to négligea ezali na ba symbole oyo lelo mimi na kati église kimbangisme même na ba réveil bo salela yango sans boyeba namoni ndeko azali kotiela biso écran soka komi près natiki koloba comme ça to comprendre likambo oyo azali kolobela biso ya nun. Je pense que Papa Jado, sur mon écran, très bien. Donc, au moni a wana dessin toujours au mona, ba komi la somme, ba tiango en blanc sur le fond noir et ba ti awa ba vague wana ya mai. Voilà. Awa le sous ba ti aber H o izali breton, mai oyo, toujours mona ndenge ba laxia on a panneau. Voilà. Awa sous na pont oyo. Canal fluvial, hein, tout fond là, voilà. Toujours comme on a awa, canal du Nivernais. Balaxi ke, toujours comme côté à Maï, bachibino nun. Symbole oyo ba koko na biso na Égypte, mutu basala ki yango mbala liboso, et tikalipe bongo tilelo. Papa Diange na lobi ke Maï wana les eaux primordiales, et si quand Nzambe a outi, et ça la rappelle na mukili oti. Donc, yango likambo tozo kolobela awa tozongi na makambo na biso tozo kolobela sur ba symbole na yango peso au continue ba interpréter la Bible tant bato ba au commencement il y avait l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux ce qu'auquel pendant la réalité na ex na kokota peut-être dans livre na ouais science et religion qui a raison au monde ba kolobela les eaux primordiales parce que à ce temps-là création ça là qui n'a noté on peut pas dire que Maï existait avant Nzambe. Voilà. En fait, mai o bazolobila ezali mai kaka obiso to constater ya océan. Eza mai mosusu ezali donc tozoloba ya on aloba ki Genèse ezali carte d'identité ya Nzambe. Na bandele mo lisusu. Genèse 1 ezali carte d'identité ya Nzambe. Balasi ba pesi 3 éléments kuna. L'esprit de Dieu, les eaux primordiales, l'obscurité ou les ténèbres. Ténèbres ya Satan te balasa bino banda ozalaki bana mike na Bible azo babino les ténèbres c'est Satan. C'est pas de ça dont on parle. On parle ici les ténèbres primordiales. Oh, ils allaient qui ne bandeli, leur moukili na nezate. Mai kaka oya nun, mai wana pito mona kangote. Question, est-ce qu'il y a mouma yankamba? Ou une interrogation na mokolo msuto oya. Oya refond la parenthèse. Deuxième élément, c'est les ténèbres primordiales, c'est-à-dire Moïndo. Donc, oyo na Égypte, bazo benga le Kemhour, le grand noir. Yangwa nezalaki, et puis, esprit de Dieu. Carte d'identité ensemble. To leki sikawana. Deuxième élément, les gens peuvent savoir que les papa Jadozo mais ma biso na eloko ya misu. Ozo ba mingi likamba misu, to koma na misu. To moni pe ke eza peso na losange wana ezali sika wana. Mais losange wana to mona kango même na leputa mama mwe.
Ce Voilà. maman mouille, bon, losange, mais comment se fait-il losange comme le Ramabi? C'est-à-dire, bateau, yo bazo kota la losange, bazo ta lango comme 9 t, mais bazo ta lango comme 6. En gros, message sur le net, le balai les années. Les cambonions, et que vous allez mabe, et que vous allez malamu, et ça dépend de l'interprétation ni mutazo ko pesa le quoi. Si koyo, à partir de l'interprétation ou mutako pesa na loko, et loko ne komi mabe, to e komi malamu. Avant si koto kene na lisu mutajado, olobi nini? La qualité non lobby non nyoso au capitalisant au salon summary mo ya bien pour le lo biloba lo beloba mingi ya on a le ba surtout que ça le côté ba o ba so la raté to ba yebité ba okende pe na fausseté wana a botala le kimbangisme ba côté c'est franc-maçonnerie et le reprenant non ya mutu lo bil kambo losange na liputa ya mama mwelo losange journée dans la liputa ya mama mwelo tout ça là on depuis kala mais parce que interprétation dans là qui a ma bête ba tu vas comprendre toujours ba tout satan na ça le côté tout et bien il nzambe satan a commission ko ka sala ngo principe ya miroir na ba lo lengo mabe neto commission mabe ndiki tuke maman na likambo lisu po ba tu ba comprendre pourquoi tu le beli makambo tu me maintenant likambo lisu ce qui n'a pas fait de production la lisu toujours ba lisu c'est quoi na kende tu na tiko kunango kende pesa information likambo lisu lelo to monaka na kotala na émission moko boye papa na biso chercheur indépendant papa qui ese utindula toza kosala na mama Tiffany alobeli pe likambo wana yana baki nzamba za songi alobeli likambo wana tango bakoko na biso bamindele baaméricain tango bayokanga bakoko na biso bake kotonga États-Unis bayibi mayele ya lei franc-maçonnique no batia na dollar bayibi mayele wana mais mayele wana bayibi ngo Égyptien bazuli likambo lisu wana wapi o lelo ko mabe lelo to mun tata Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu akufi papa Simon Kimbangu akufi bwe moko kanga moko za kotala aza ko l'exception likambo lisu ndeke kende yo kota pende la musique. Merci papa Jado au pesi passation qui toko siko to dribbler dribbler oui likambo za boy ezaki les solo tozaki na papa Simon Kimbangu ngani biso mbalega to solo là na pesa ki bon na la makamango awate mais na pesa kaka moi éléments za nakati bota na livre ndeko yo na za koloba ezaki makambo tu ya livre pe bon na tous les papa mutuna moko na opesa ngo awate papa keya et si malobi na ngaboyo alobi l'air moi sina mobile basali rapport boyo kanga malamu l'air moi sina mobile basali rapport mwana a se développera à partir à l'issue ou dans un témoignage oculaire nga témoin nande témoin mwana a se développera à partir à l'issue c'est-à-dire tout à l'issue oyo bandeko na biso ba dogon ba bengi les tourbillons lisu nde mutu asalaka partir ya lisu nzoto ya mutu ekomi ko se développer obimi mutu mwana azwi forme c'est l'œil donc l'origine de la vie c'est l'œil lisu wana eza bonzambe wana eza pe bokoko bakoko na biso bayebaki likambo wana secret wana parce que leo bauti na mbanza Congo na Congo dia tuku bakei vers l'Égypte pharaonique bakei na connaissance bakena mayele ba développer yango mayele wana permettre bango lelo basali ba pyramide ti lelo ba mindele ba éviter etonga mandenge mayele wana yango permettre bango basali ba hiéroglyphe oyo ti lelo même si ba meyi ko décortiquer yango un peu mais bazoyi bakaka te makambo mosusu ti lelo toyebi signification yango te basali ba makambo ebele oyo lelo na science na biso ya 21e siècle tozoyi bate ba égyptien basalaka likambo wana ndenge ba hélicoptère eza na ba pyramide na bango na fond la moi secret batombo ya oto monaka ya bambuta na biso na nkamba papa Simon Kimbangu mama Mwelu bamvoila misatu les tombeaux l'ensemble ya batombo eza na nkamba oto bengaka ba mausolée na biso ezali na ba texte pyramide puis ya la pyramide ya Luxor pe ya Gizeh so bokei lelo na Caire bokokende omona ba plan ya ba muselé na biso nkamba ya ba papa na biso ba konda bango bokokende kutango na ba pyramide ya kuna donc comment bokobenga ko ezali magique ezali franc-maçonnerie
Il y a un principe secret divin eza na kati wana. La question est bango bayebaki ndenge nini faut basala plan wana bongo pour na le tata Simon Kimbangu koya asala la même chose dans kamba Jérusalem ainsi. Toujours le blé il y a connaissance. Voilà. Olobi bien que mutawuti na lisu. Et lisu wana bébé wana oya se transformaka ba bengi ye Horus. Horus wana siko tata na ye Isis, Osiris. Maman na ye Isis. Leur Isis, babomi mubali na ye Osiris, asali sikoyo, asali ningi to bengaka immaculé, chrétien babenga oneni, immaculée conception. O to mona kolo yesu azana tata te mazana maman. Banda pa kolo yesu ya premier siècle te. Et banda e pa ya Osiris. Osiris a koufi, mais moi si na Isis c'est que ça la immaculée conception avec bota mwana Horus. Et moi na wana zaki mwana mayela zaki na connaissance divine yaki na wana mukili pona batu bayeba nzambe pona batu balanda nzela nzambe ali yango babenga lisu na ye l'œil d'Horus. Alors tout ça l'attention avant na l'accélo ko wana na sala attention bandeko parce que lelo batu yango tozolo baleka ma interprétation. Voilà, okomi wana. Interprétation biso tozolo yango lelo eza interprétation obino boyoka kate. Attention. Toyepe awa te pona ko sala apologie ya franc-maçonnerie. Non. Tozolo ko la sabino ke likambo avant bino boko mzango 6, ezalaki 9. Voilà. Tolingi ba problème te. Tozo expliquer bien. Tozolo ko expliquer awa ke avant bino boko mzali likambo 6. Biso toya ko expliquer bino ke ezalaki nanu 9. Si ko toya ko loba na biso likambo 9 awa, to loba likambo 6 te. So bolingi likambo 6, bo ke ne pas bata 6. Biso toya bata 6 te, toya bata ya 9. Matondo mingi. Papa Jado na partager élément wana. Partager les biso yango parce que na lobby lobby likambo sous ya très important pendant que ça ko image ya construction ba tombe ya ba papa ezali sokotali ezali na ba terres pyramidiques surtout ko benga bongo ndenge ezali na Égypte kuna, c'est-à-dire bato bazo comprendre que maye oyo ezalaka na kala yango le kimbangisme esika tata Simon Kimbangu kenga za ko na biso pona ko comprendre biloko wana toujours bien likambo leso wana bato mingi soki oyebite papa Simon Kimbangu tanga sili ko kufa leso moko ya kokanga morso moko ya kofungwama elingi bato oui to libala lembalimbola kangoke ezo moko zotala ya bawei moko zotala ya biso ba toza vivant mais botala bosala siko parallélisme sino ko bolanda ndenge ndeko alobi likambo ya lisu wana lelo satana abaloli akomisa yango miroir akomisa yango mabe toyebi bino bato bazali kosala la 6 mais satana asala eloko te connaissance nyonso euta pa ya tata nzambe ndeko loba na. Merci Mbouta Jado. Je pense que toujours comme on a élément oyo il y a hiéroglyphe na partagé. Papa Jado ko confirmer nga. Nazali komona ngo lisu ezali wana epesi na sona ko dépasser bisi lettre K elala na C donc makambo ezebele na kati to lobela wana. Na moni lettre K bonga na moni lettre K na kati. To analyser ngoti to zeka ko la saka grosso modo lo wana. Ya liboso lo ko fubo bomona tout à l'heure awa o ezama papu oyo na o ezama papu ya Angelo, d'accord. Je pense que tozo monango oko monango li papu oko monango pe drapeau, ça dépend interprétation na yo yango na lobaki yezo comprendre yezo dépend de ce que yo sens ni nozo ko pesa na likambo oyo ye premier élément to ngato pesa yango wana sikoyo soki oye awa na lisu oyo oyo komona lisu oyo yango to bengaka l'œil d'Horus. L'œil d'Horus oyo yango bandeko mingi lelo so la si lisu oyo ba tchaka mbala mona franc-maçonnerie mais yango te biso to solo bela biso to solo ben le bakoko na biso ba uti na Congo ba ke na Égypte ba ke ko tonga ba pyramide à partir ya connaissance nzamba pesa ki bango yango o to solo bela oyo connaissance balobai ki non na tango ezoko ya tata Simon Kimbangu yemo ba ko ya kosisa likambo na ye akotonga ba musolé donc biso to sala déjà copie nango awa parce que original ko zala kuna et ça esika bango ba bengi l'état nature c'est-à-dire l'intimancy yango to zoko laksa awa l'œil d'Horus oyo
ezali connaissance totale. Connaissance totale. Yango papa Simon Kimbangu lera kufaki ou plutôt lera akabuli nzoto na molimo parce qu'akufaki te akabuli nzoto na molimo nzoto oyo ya 1887 ilali ale nzoto oyo ya 51 elamuki mwana moke bébé. Mais autant la transition zawana autant la bien transition oyo parce que ils ont ça na réponse papa Simon Kimbangu qui ngana pesa ngana transition zawana zaboy papa Simon Kimbangu ya liputa lera ki asali bangumuna na lisu. Voilà. Pourquoi kangi azokotala ba wei mukili ya batu bazara lisusu te. Moko fongoli azokotala biso ba etoza en vie. Et à partir ya delo élément wana pe komona na nkamba yenu sele midiampa à partir ya lisu papa Simon Kimbangu kiangani mwana mukebi. Les commencements de la vie. Les commencements de la vie à partir de l'œil. La transition entre papa Simon Kimbangu il y a 21 na papa Simon Kimbangu à 51 et zali l'œil. C'est l'œil. Ou toyebi na biso na jeté ki to beta ka boye, hein? Ngape na za mwana jeté ki to sala théâtre ngo. O papa Simon Kimbangu beta ki 3 fois na gauche, abeti 3 fois na droite, mais azol longola biloko na ye a transférer on ali sur KI. Parce que botala bien botuna bato bazaki na tango na papa Simon Kimbangu l'air en tant que mwana l'air a botama ka bana ko mona mbala moko. A botama la kola bana misusu te, miso kangama mona raté, miso gan. Voilà. Boke notala archive. Mwana leli mbala moko. Azoko tala azoko mona. Papa j'adore. Avant de continuer. Bakisa na no élément na longo na écran oyo. En plus, les soignants, toujours le bela. Tout le monde n'a pas si mal en tant qu'akufa, tant qu'à Kabola qui a chanté qui nous a tout le babongo. Pour le monde a pas meka au sala tout pour pas qu'on les soignants et qu'on a maté. Donc, ce qui n'a pas le bala n'est qu'à tout lobby, c'est comme interprétation. Parce que surtout, bon, là, je me demandais, ça va, tant ça va analyse dans la mourou na bimi ça va monter sur le bas. Mais bah tout le monde va interpréter les cambali sur un on a une forme de franc-maçonnerie. Sur je prends tout à l'heure film tout à l'heure on va présenter les soins on va bloquer même si le téléphone na biso on a signalé soin bima et il na connaissance bango malgré toute connaissance bango mabe bazo bomela batu bamboka pour na ko matière premier ko sala ba téléphone biso so ko sala mais les signaler soin na bossa lango constant na sango constant même na ba téléphone er mon côté ça ba signal réseau et bimaka na WhatsApp kaka na WhatsApp so tindi mutu message ce qui na Nathalie yango te liso zate. Les gars, voilà. Voilà. Donc, ils allaient partout. Mais, dans un coloba, nyoso, ils allaient comme interprétation. Ils allaient comme interprétation. Les lots, ceux qui m'ont soit allés non qui parlaient à lobby. Ah, n'est pas d'amener à faire vous allez franc-maçonnerie. Je pense, n'a pas expert, ou ba bimisi signa mabe, ba olinga ba défendre. Des allés bon monter. Donc, bota la vous allez co-interpréter. Il n'y a rien de franc-maçonnerie dans les Cambouans. Ndeko soko ole ko baxi parce que na mituna mo mi balé na tuna na suka eza na lo mbango peut-être aux gens les calés na masolo to sola qui me continue na autre ezaka sur base ya makambo toujours lo na aussi ça ka bona likambo ya liso toujours développer omoni na tango akala bakoko na biso na Égypte malgré qu'il doit y avoir une histoire égyptienne parce que tout temps encore sur le point de vue biblique bazaki peza na Nzambe ba connaissance ou bazalaki nango mayelo basalela bazaki peza mayela Nzambe certes après mabe yaki mais mabe yaka juste avant malamu toute mauvaise chose est précédée ou ezana na liboso nango ezana likama malamu autant na le tuzaki bana miki tuzalaki le cœur pur yango même balobaka mwana munge soki akufi akoti likolo parce que nana azui mabe te mais ce qui va nous kokola comme na ba âge moka ba niko comprendre ale mabe yeko yasima. Donc, pour une meilleure compréhension de tous, tous à Kolobila, les comme franc-maçonnerie, tous à Kolobila, ma kamba bondo kiti, tous à Koloba, na e bandeli. L'air wana les kambuna ne débité, et zalaki ndengenini, et interprétation en moi, zalaki ndengenini. Yamuto tangi a passage, ya bangumuna, au papa Simon qui parle, papa Beladi. Avec tout ce que tu possèdes, si tu trouves mon empreinte, tu me trouveras. Et empreinte, toi, nezaki lokolo na ye. Lokolo wana, yango yo to relaxa lelo,
pour qu'on développer en gros papa Jadot to développer quand on a sujet na biso ya Kulumbimbi le Kolongo yango voilà tous en a 5 est-ce que toujours comme on a tous en a 5 on peut en grandeur mais toujours au moins 5 na D 5 na D et après azana le kolo les pieds yango lokolo o papa simo kimanga lobelaki mais biso lelo likambo likolo o tozo lobela to les pieds o tozo lobela c'est l'œil liso mais liso on a toujours pesa on a deux significations liso ni nozotala la makamba papa simo kimbangu yo mondimi liso ni nozotala la kamba papa simo kimbangu yo mutu kaka oza non kimbangi sympathisant ozotala la makamba papa simo kimbangu na liso ni ça c'est la première chose. Deuxième chose, lisu nini oyebeli makamba tata Simon Kimbangu. Est-ce que oyebeli makamba papa Simon Kimbangu na lisu ya 6 to oyebi on makambo ya lisu ya 9? Soki musala na yo oyebi on na lisu ya 6 ndenge kolo eso alobaki ba ebozo sala mabe bo continue ko sala mabe. Bato bo sala malamu pe bo continue ka ko sala malamu. Na tanga suka tata na ngako ya ye mutu ako désherber akolongola les mauvaises herbes. Atie des bonnes herbes, atiki des bonnes herbes. Yango na égyptologie bakoko na biso balaksi la mat. La mat azali na hache, une hache pour racler les mauvaises herbes. Les 42 principes de la mat. C'est pour racler les mauvaises herbes. Donc bino mutu bozo continue na 6 na bino boye bake mat akoyana na hache ako racler les mauvaises herbes. Mais biso lelo na programme lelo tozolo bla les chiffres 9 oyo ya l'œil oyo ezana papa Simon Kimbangu na Lubumbashi a keili sumoko zotala musu ezoko mona yango pe lelo ezoko permettre biso totale la makambo ya mandombe et avant na silisa papa Jado apesa mituna na ye na ko conclure te sans que na la sabino 2-3 éléments ba recommandation papa Diangenda pesaka depuis 1978 ezalaki ke bakimbangi sitoyo ko la mandombe au défenser motuna na ngai betuke. D'accord, donc wana siko na kangi na tiki poser mituna parce que kangi ko na ko loba OK the morning zabala songi okimba moko na mituna na ngai mais bon avant na comme na zongi suna étape wana na lobi na bande ko so bolanda biso tanto lobaka na éviter ceux qui beaucoup maresika toujours nga to faire comprendre bino sika tozali na répéter toujours les kambo mingi to yibaka ka biso msusu to yesima to yebi makambo ele kaka na Égypte mais na moi bozo ba ngai na koma ko sosola ke papa bazali ko somisa so na ta Égypte bazongisa moto moyindo na place na ya zalaka ndenge zalaka makambo ezala kuna yango ezali na tana biso nde biso to comprendre te yango mulanga na ndeko tozo solola tozo piela bino tozo mema bino bondo comprendre que non tozo penza wana makambo ezala na Égypte malgré tout ça modernisé mais ça wana na kanisi mikoloko ya to kolobela kamwe ya ba création bon ba symbole ya pyramide oyo ya mutu ya pharaon na nzoto lié botala na créer na construction ya temple en Kamba donc angi parenthèse wana parce que motuna na ngezali boye pona moni je tombe les livres pour tango likambo ya ba forma soi-disant formationnel salami ba message etambolaki kati na biso bandi mususu pe elobamaki tala tokomusala basinya mabe est-ce que wana ezali dit ya manque ya kotosa recommandation ya papa Diangenda pe papa Simon Kimbangu kangani papa ya mibale motuna na mibale pour répondre à ça eloko nini bino ba mandomiste bata faculté mandombe bokoki kosala obi tokoki kosala atake lingomba na batu nyonso tobi keza volontaire ntaye ko la mandombe mais ba baza misika ba place moya ko yekola ngozate que pouvons-nous faire pour na ko komisa ba cours mandombe pa na bango kene na question liboso est-ce que avons-nous échoué bien tout bon échoué peut-être ça trop makasi est-ce que tu négliger recommandation à papa Diangenda na papa Simon Kangani effectivement papa Jado mutuna na isa censé yango na bande déjà ko répondre sans savoir que retourna nga mutuna wana. Voilà. Mandombe, papa Wabela de Zouan en 1978. L'air à Zouan en 1978, à ça qui va veiller des prières, à côté pendant 9 mois, il y a ma bonne délit, et après, il y a bandi pour développer Mandombe. Et à partir des années 80, Mandombe est comme déjà bien établi.
même si la recherche va continuer, mais donc la base était déjà là. Dans les années 80, la base de Mandombe était là. Papa Diangenda a fait ça qui recommandation. A Sengaki, Bakimbangiste, Toye ko la Mandombe. Puisque, na partie de ya Mandombe, Nengi, Papa Simon Kimbangu, Alobaki Yango Awa, vous ferez tout ce dont vous aurez besoin. Na retrouvé passage en haut, puisque na zanango, na souligné qui en groupe, ah ouais, est-ce que na zanango côté tout ce vous aurez besoin. Ah bon, ah on a zanango témé, attends na nini, insert au tchango parce qu'on a Papa Simon qui m'a enlevé papa Bella debout. Alors qui avec les deux éléments 5 et 2 que vous possédez, vous ferez tout ce dont vous aurez besoin. Donc biso batumwingi à partir pas qu'on appelle que ni on se trouve à besoin de salango. Na chuté mbala moko na mbanza sanda. Papa Simon qui m'a enlevé oh Kimbangiste, vous dirigerez ces mondes dans tous les domaines. Faites-moi confiance. Banzansanda, papa Simon qui m'a enlevé. Alors, il y a besoin de 3 pouvoirs. Pouvoir scientifique, pouvoir spirituel, pouvoir religieux. Pardon, politique. Pardon, politique, scientifique et religieux. Voilà. Mais, na koya kozongela ngo na deuxième mutuna na yo likambo na tika ona entre parenthèses. Na 3 pouvoirs wana lelo tozolo blaming les pouvoirs scientifiques na émission lelo tozolo blaming parce que Mandombe papa Simon Kimbangu alobaki yango avec 5 et 2 tokosala nyonso oyo tokozala nango besoin. Voilà. Papa Diangenda yebaki likambo wana yango apesaki recommandation dans les années 80 Bakimbangiste toye kola Mandombe. Mandombe ekota na ba école conventionnée Kimbangiste. Bana nyonso batanga na ba école conventionnée Kimbangiste batanga ka Mandombe. La question est-ce que l'élo 2022 recommandation est appliquée? Est-ce que na ba église conventionnée, na ba école conventionnée Kimbangiste Mandombe ezali enseigner du premier niveau jusqu'au dernier niveau? Otozo c'est la cap mutu fa comme na université pas banotang la Mandombe. Papa lobaki bongote? Alobaki te faut en université pour tanga Mandombe. Non, Mandombe ko bandango déjà les ozo bandako tanga en école primaire. Voilà. Recommandation wana est appliquée. Ça c'est de 1. De 2. Papa Simon Kimbangu Kiangani après ça qui première recommandation et pas à base Nzembo. Les base Nzembo bakendaki na nkamba na za susu na nete sur 2011 ou 2010 alobaki na bango mutu nyonso azali muzwi Nzembo esengeli yekola Mandombe. Donc le papa alobi esengeli yekola Mandombe comme obligation et ça sous préconisation et comme mobeko ce qu'on allait muzwi Nzembo il faut oyekola mabo Mandombe et ça obligatoire. Par la suite, papa Simon Kimbangu qui a un koloba, ba Kimbangiste, photo yekola Mandombe, pambate Mandombe zali écriture na biso oyo, papa Simon Kimbangu apesi biso comme héritage. Mais le papa Simon Kimbangu a lobiango bongo. Et comme il peut mon bécoté, lelo Kimbangiste nyons, kubanda na ba sympathisant, ti na clergé officiel ya likolo, et sengeli ki biso to yekola Mandombe. Et Mutuna na yo papa Jado, est-ce que tu foiré, est-ce que tu raté? Oui, tu raté. Il va nous repérer ça va premier élément, tout celui là qui n'a eu en déjà. Na oyo tozo ko lobasiko yo, tozo formula ba tozo pesa na ba advice, to lo ba na ngi ba vie. Comme le roi mois d'hiver mon obé. Et comme moi d'hiver. Na 2021 pardon, il y a ba ça inauguration il y a musée Simon, papa Simon Kimbangu. Et là, il fallait pas ezala écrit na écriture gréco-latine. Et sengela qui écriture wana ezala na Mandombe. Après na se batie ya moke na écriture gréco-latine. C'est-à-dire que même au sommet de l'église, le principe au papa Simon Kimbangu appelle ça qui biso nan to bana ko appliquer ngote. Na lobi bien, même au sommet de l'église. Biso to zana to ko spécialité, to ko pesa moi mayele. Tozo koloba makambo tozo komona. Ce sont les faits. Papa Simon Kimbangu, papa Diangenda lobiango awa. Hein, na banele sikango.
à Lobby Boye. S'il en fut, oui. Cette situation n'a pas permis aux chercheurs de bonne volonté, s'il en fut, d'effectuer leurs recherches dans des conditions qui permettraient une analyse scientifique, donc impartiale des faits. Donc, nous avons ça. Nous avons la religion, nous avons la macabéglise qui m'a dit c'était, nous avons la analyse scientifique des faits. Nous avons les faits, les faits, les faits. Nous avons dit que nous avons lobby, nous avons lobby, papa monta lobby, nous avons maniola kaka. Et c'est la même chose que j'adore lobby. Le lobby que non, papa diengen na lobaki, et pas ya mutu kingandi que non. Bauti na au primordial to lobi yango awa biso te yango papa muta lobaki yango biso to garder yango et to na ba fait pour na ko expliquer bande. Donc ici quand effectivement to foirer to rater mission ba pesa ki biso toujours ko accomplir yango te et sengelaki ki mangi senyon sa yeko la mandombe eza écriture ko yeko la kokoma mandombe, c'est ça les premiers niveaux ya mandombe. Suko yekoli kokoma mandombe usilisi alokoti nde na deuxième niveau ya mandombe o ezali sikoyo kimbangula yango eza na problème lelo eza l'art de mandombe kimbangula, c'est l'art de faire découvrir les choses. Vous comprenez, faire découvrir. Donc dès qu'on a l'air à ça les dessins il a voulu nous faire découvrir des choses. Alebiso sikoyo total on a lu sur 6. Et bande kumususu bazo comprendre parce que baza na base té ya o etali mandombe. To retient on sur photo to retient munene quand vous allez komona ana ndenge ndeko allez représenter biso zali vraiment capital. Voilà, vous allez komona to ba base té papa Jado. Tozu ba base té ya mandombe o elinga ko permettre biso der likamba bongo ye biso mo total to bike mais non, likambo eza boyete. Likambo eza boye na boye na boye. Voilà. Voilà. Mais au retour même de quatre éléments mandombe sur l'année comme ça li ko ba égyptien kuna na makambo to lobeli sur l'année tant on l'accès likambo likolo. Il y a j'ai oublié. Bon, toujours ngelango. Mais Kwatulendo. Voilà, Kwatulendo, voilà. Donc c'est vraiment important de foirer ndenge de quoi lobby mais kufélité. Bon, c'est tout ce qui n'a pas répondre à la deuxième question. Que peut-on faire? La minute où Zoom comment nango bon, na ebi soki ko commander muzara payable na ebité wana ça peut-être que ça mando baroye est-ce que Zoom comment nango ba leçon na YouTube ndako ça ba leçon YouTube ba zo landa bona ebité wana ça peut-être yo le belangana bona mutu na yo que peut-on faire? Na répondre à ce que est-ce que mandombe bafuta kangote mandombe papa simo bimbanga pesa ki biso ngo gratuitement et donc na Sénat tous appels na principe wana to futa saka mandombe te, ce n'est pas payant mais to pesa ka pona muntu munda zwa valeur yeloko na ye to senga ka moi valeur moko insignifiante. Oui, parce qu'il y a des syllabes, c'est ça la marque. Parce que syllabes, c'est ça la marque. On peut se livrer, moi, et encre, on va recommander un tableau, donc, moi, valeur moko insignifiante. On peut se penser, par exemple, on peut se prendre exemple, par exemple, 10 € pour toute l'année, ils auront 3 mois. Pour Amando, ils auront 3 mois. 10 € pour 3 mois. Maintenant, ça, la par exemple, formation, na fondement parenthèse, na ça, la formation égyptologie. Là, on a dit que ça va recherche, on a dit que ça recherche, on a dit que ça terrain, l'égyptologie, on a dit que non, on a côté en égyptologie. On a ça la formation égyptologie. C'est la formation, c'est 2 ans la formation. Mais chaque formation, chaque cours était facturé 65 €. Et là. Pour moi, égyptologie, 65 €. Si vous avez un livre, vous avez 22 leçons. Donc, 22 leçons fois 65 €. Et puis, c'est combien? Fois 2. Parce que ça, on a des ans. Des infos, voilà. Et puis, c'est déjà une idée, il y a montant pour payer ça pour un cours. Mais si on a 10 € pour nous, ça, la 6 mois de formation, parce qu'il y a la formation livre Yangoyo. Donc, il y a, par exemple, vite fait, à peu près, ouais, c'est à peu près 22-23 leçons. À peu près 22-23 leçons. 10 €. C'est pas cher payé, franchement.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a liboso déjà, na biso batona totangi mandombe te, tokende kokomama, on a tolanda mandombe, na ba paroisse na biso, na ba cellule na biso, na ba secteur na biso, na province. Bato boza na Europe, na ba paroisse na bino. Wana c'est de 1. De 2, na bato bazali ba mikunza mandombe. Il faut mandombe ezala démocratiser, c'est-à-dire tous elana noté mutako na université patanga mandombe. Non. Les moutaza déjà dans l'école conventionnée kimbangiste et sengeli déjà dès le plus jeune âge amana déjà ko mandombe. Même ya makasité aye baga déjà ki pa kundu na pele kete ezalaka. Et ko zana ko bongo les sili wana. Ale lobby kuna les romati niveau balasi ke pa kundu na pele kete et ça la rappelle voilà mpamba. Ale sima comme on voit l'ampipita, voilà mpiluka. Il y a l'amboka. Vous parlez que c'est moi leçon. Et lobby là comme à l'université a commis pena ko koma pe ko tanga mandombe et oyo a ko sepela ba orienté vers l'art de Kimbangula aya ko sala l'art ki ya mandombe. Voilà, il est comme tout ko sala. Mais deuxième partie à mutuna na yo. Est-ce que to ko chango na ba Zoom, to ko chango na ba internet, to ko chango na ba YouTube? Oui. Église a interdire les kambouanati. Mais les kambouani ezawana, makamsu na kolo barate parce qu'il y a une autorisation et pas bambuta nangate ya Sénat. Je ne peux pas dire ça ici sans qu'il y ait une opération. Toko ça la bruit. Na kokota na dossier wanate puisque je connais très bien ces dossiers-là. Mais na la vague pour na nazwape en collision te na ba mikunzi. Na kolo ils ont un mot interdit, tout ça la plateforme fermante. Les gens qui ont un code de connexion parce que tout ça peine les campagnes une guerre technologique. Vous voyez bien go. Oui. Oui. Une guerre technologique. Donc guerre technologique on a besoin c'est un appel qui m'a camonabi sur monde la cause en union soutien. Voilà. Pour tout ça peine à garder fou quelque part on a tout en maîtrise à ma camonabi. Ouais. Bah quoi que je vais développer ma cam. Exactement. Papa Jado, nazo kata, tikali biso 1 minute, dans la dernière réunion tout de suite, comme ça, tout ici, tikali na 5 minutes aussi, les anabiso. C'est bon? Oh, pas de problème. C'est tout ce que la bino, attends. Ok. Hallelujah, kimbangu jamani sani sina, ndani ya nizambi ya zinzambi. Kisekina ya memutima, kani mwene zamyame, yani uku kibanga, kuye mwini. Hallelujah, kimbangu jamani sani sina, ndani ya nizambi ya zinzambi. Hallelujah, kimbangu jangani sani sina, ndani ya nizami ya zinzami. Momo, mikaya ya kalala kwambe, kani mwene zambiame, yani ukuke bangai kumbo kwelambe. Kalala kwambe, kani mwene zambiame, yani ukuke bangai kumbo kwelambe. Kalala kwambe, kani mwene zambiame, yani ukuke bangai kumbo kwelambe. Voilà, nataka soko sika bazana kupesa diskura. Simo kiba soko balubi yango bamususu balali ngongi. Tokoma na esika wana tobondela mingi totya Nzambe liboso bonzoto ezala moke molimo elata mingi totonga Yerusalemi po soki totongi Yerusalemi mabota na mabota bakoya awa koluka ngai Nzambe
malgré tozoyoka tozomona kasi neti ezokotela biso te. Zongi ndenge tolika la technologie kataki biso donc ndeko continue conclusion na suka na likambo etali que peut-on faire mais eza boye na kosenga peut-être kokota en détail na ntina na yango te po wana ezala sujet mosusu tokoyela bino question ne continue sur l'émission monsieur Rolanda ko bana. Voilà, donc ndenge na bana oloba omoni toza na guerre technologique. Donc la guerre technologique ezosenga pe te ke makambo na biso nyonso ezala dévoilé au grand jour. Donc faut tozala mpe na forme ya katimini ya kopesa masolo yango na banda koloba peut-être pas forcément na YouTube ezala public na YouTube, pourquoi pas kozala na site, par exemple le site internet eza ke au koti pour ça la formation faut ça l'inscription, c'est-à-dire va vérifier qu'on a pendant mutu na biso et tout ça pour éviter pe ba spion. Hein? Voilà. Allez, ma pêche au droit, aux connexions, au bandico, au kotaka, pour ça la cour. Pourquoi pas? Ils ont une idée que oui, pour ça là. Mais, nous, le bapé, faut tout ça la paix, tout faire comprendre, le peu, bande qu'on a dit, que Makambo, ils ont peut-être, tout le monde, ils ont ma casse, et les bapé sur code de connexion, ils ont été, yo, pour le jour, qui peut pas de commissus. Voilà. Ceux qui vont ça la bonne team pour le les gamins comme aux États-Unis, pas battre na bisouana sans que toi-même tu ne saches. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Makamba ça les ébélés, né na lobby déjà, mutu na mutu kimbangiste ou non kimbangiste, tout se rapprocher na ba cellule, na ba paroisse, na ba secteur, na ba ni ba district, na biso pour na ko ba centre qui mando mais partout. Même les États-Unis ezali, même en France ezali, en Angleterre ezali, en Allemagne ezali, en Portugal ezali, en Belgique etc. Alors, biso tout ça la parole na toki vers le centre Sénat, centre d'écriture négo-africaine, pour n'accueillir la mandombe. Mais Sénat personne un rôle na fois ça là, c'est-à-dire faut populariser l'écriture sans pour autant appeler ça pas moutunion dans le sens que tu perds de guerre technologique. Voilà. C'est-à-dire faut mettre l'information à disposition mais sous contrôle. Et kuna ba solution ezebele ndenge lobi tozonga na mutuna na mukulu na moment na ndeko développer wana na mo mukuse mana ko ekoloba papa jado so poza na moko mibalo ko bakisa na mutuna na yo na kanisi ndeko apesi biso déjà makamyo so lobi aza na raison ezali teke batyo so ba comme ba expert na mandombe soko lingo continuer ezali volonté mais ezako yeba de base nango pour ko éviter ba makamba o lokwa o salami wana ce que vous avez na base oyebi ke ça la rabwe to koye ko sécurité te toujours ngaza ko ba plus pour bandimi o mingi bazaki ba komi ko banga auto to kotisi ba signe mabe total on a lisu neuf toujours na base na biso total on a lisu ya neuf na lisu ya bonzambe na lisu ya satana te to ya assisté na kansi to ke toujours a été to lobby mingi ndino to lobaki makambo ezali ko engager biso mais et to sali bana o to zawana so to monelo ko za bongo te il faut éclaircir en ce que nous demandons les contraires moni ko ngo ko ta débat to ngo so toi to ye polémique te on de ko so ka be to côté polémique ne ko yebe belé o to ko wona ko bimisa intel boy mais to ke ne kuna te so ko moni za d'accord te na makambo tu peux toujours nous contacter to yeba ina biso tout en sur les réseaux sociaux to ko lu ko ba numéro to tsaka ba numéro te pour des raisons privées to tsaka ya mission te to tsaka numéro to benga mais na ba Facebook pour retrouver biso ba to yeba na biso avec un tsunga yeba ni ngapina yeba na biso ko retrouver na biso sur nous ami tuna wana privé to répondre na biso to boya raté ba to atinde la so tuna na ba voice na ba WhatsApp et sur ajou biso moi ngapina comme c'est bande ko te répondre te expliquer na kanisi yango kaka to ko lobelelo dès le début émission to lobeli makambo nyonso na likambo ya liste to mika ko expliquer na moi mbangu et bele bo déclarer ki oh non bino botika wat na posa bu 4 émissions mu couser bo kenda rata 2 heures de temps mais total rappel ba tumso so total émission 2 heures de temps ko lemba en plus vous déclarer ki bu komelenga bo bike non vous êtes ba gap mlai mais net ndeko utaki mobembo na mboka Kinshasa asala ka ngapi na salaka na totanga rapi en plein de temps la rapi nza kilo
dans le lot kuti ndoza na kangi na bi donc faut ça la likambo to bongisa déjà mon kola lelo mais te promettre bino tout ça moi 3-4 émissions Rolanda où tu remera quoi accélérer et ça likambo les cas divins les chiffres nets faut le l'appel livre na ye oyo livre na zo mo ba te bele ba négligeant nazo eza nango marketing te mais eza ba secret bele yanga yango na sina joaki science et religion bon mona makambo eza bele tome 1 nango eza yango yo 2 ali 3 pe zali eza na makambo ya kitoko livre oyo komaki na mabuku ya nzambe na biso papa sino ke bango kiangani asali ndenga sala katali a pouvoir totanga connaissance pas soit partout donc sur otangi on a oyebaki on se pense à ça et puis c'est ndeko na tu peux conclure on est raison na mo ko la l'autre conclure émission na biso pona ko kende musika te puisque tolo ba vérité papa j'ai donné ngaza bon ngaza déjà na retard na musala donc to kangai sur mingité a profiter que ne peut ko sika to zora moi meya auto pesa pe moi likabo na nzambe donc tolo biga ka boye bandeko to zalandeka na vigilance puisque mungu nazo meka kota na bandenge nyonso tous en na bagarde fou mandombe to négligé te puisque sans mandombe to évoluer te to quand ça te que to la na butu to la mingina tongo bala moko komi kwa mazai ba misusu bazana bango ko mabongo oyo nzamba pesa ki eloko na ye mais mutu nyonso te ba misusu ezo senga faut souffrir pour que nene école ke ko yokola pa kundungu ezala ka ndenge nini oke ko yokola o ezali na uti angola na koma ile na tongo Tota la passe ba uti angola donc okita kitika ka lelonga na kangi donc il faut tout ça donc tout ça sola to bon c'est mes choses aki na angola donc kokoma komi lelo ndaza wana bana singa pe na ndimi na kokoma retard na musala yo ya ka tout ça l'émission donc bon comprendre pourquoi toujours à moi temps no ba nonde na kena ozoma ba biloko mususu ba archive o eza ba cours to sala ka mandome na des années 99 2000 talaka était ya papier ninge koma déjà on a kolobaki il fallait qu'on les ka awa ko yeko la mandombe donc nul les azalaka savanté ndenge papa j'adore le but dans ba domaine nyons mais c'est parce que tu se sacrifier à capé tu eu temps pour na kokeno sala kambango tu as temps pour na tokeno sala misala tu as temps pour na tokende na quoi faire kokeno katsa suki tu as temps pour na sala course on a nini pe tu as tenter to yeko la mandombe voilà les kamuto dali nango lelo to succès ngwana papa j'adore baki ça comme ça to succès na to suki na biso bandeko na kande to lobi mkolelo mkola suka pona émission oyo ba mission monsieur koya to sangsa ba c'est génial donc j'espère que tu éclaircis les camboyo na moi rapidité kaka bon éviter est-ce que ezali nécessaire pour réseaux sociaux social media réseaux sociaux ils ont une vitesse moko ya osakana te est-ce que ezali natina à chaque point les cambo salami église fait ça la mise au point bon wana papa Jody olukanga makambo bon du point de vue personnel opinion personnelle mon exemple natina te opinion personnelle le papa c'est moi qui m'a fait ngani déjà ba ki c'est ya donc personnellement je ne pense pas que ça on a tina faut ça la point de presse oui. Bon au monde boy papa Jado bon on a besoin toujours pesa moi moko mi balé toujours parce que ba circuler papa Diangène déjà belé tout temps angolo souté surtout temps ba circuler papa Diangène dans les années 80 90 même papa Fumambanza makam mingi toujours ça la lelo et comment on a déjà kuna en gros église azali église ya ba réseaux sociaux église a ko bimaka mbala tout le temps dans les réseaux sociaux à ça makambo té non c'est pas rôle de l'église article la biso ba privé boye ndenge to sala ka to sala na biso et ça rôle l'église té voilà de deux ba point de presse et ça ba makamususu mon le au sala mo point de presse au PC en sous plus d'ampleur que c'est ce qu'il en avait déjà ba français ba lobby un bourré qu'on les répond par le silence. Voilà. Pas de ngena bana loba bana na biso bakena poto kuna makambe beleza kuna ya mabe bozwa te ya malamu bozwa alors likambo tozolo ba awa papa de ngena bana loba mingi likambo ba français ba ouvo menté mais il en restera toujours quelque chose ça c'est de un deuxième chose ngena rappeler ba français ba on peut ba lobby un bourrique on les répond par le silence. Il faut tout mettre en pratique parce que ça m'a comme malamu papa de ngenda lobaki ya malamu to joie mais les to monique mutu mo azosa likambo mo azani bourrique ndamba limbisa no toujours finga mutu te ezali expression mutu za bongo ngati expression française lobby un bourrique on les répond par le silence
Siko, l'air, tout le monde qui monte à ça, les cambous, et zo, la sakazane bourrique. On les répond par le silence. Voilà. Donc, na mokosi église za na petit na kusala katiko tak na batute. Botiki la biso, o tozana biso tozana mwata wana, de t'éclaircir ango. Tosali ango. Donc, na kanesi wana za na viser na mutute mais ba point de ba opinion personnelle, peut-être ce qui est comme ba connaissance ba ko moi mkabe tramunda mkolo pa bina. Donc ba ko mona keno. Ah bon, totiki. Bon, to suki na biso ko kanisi pesino to tombe no mukolo malamu. Na butu bien na tongo bien na moye si koza kotala ngo zala ki abino bandeko toza toujours wana basinzili toza kotala donc to laki bino ba masolo ya bien ya kitoko ezali koya donc je vois to sisi na biso ndeko to sisi na biso uvito ke OK